à tous et bienvenue sur Demeure Officielle, bienvenue sur Sarato la télévision. Bino ba bolingara biso, bino bolandara biso, bino préférera biso. Et bolingara surtout qui songi otosara na mamba ba vie à bateau. Mais asiko le otosala qui songi na vie à bateau bolingara to lobela bangote. Badora ba vie bololo, badora ba faire batwana nyonso to beta masolo na bango lelo. Robeta masolo et actualité de retourner autour de yango. Alors na conseiller bino que bon vanda penza pour s'asseoir très confortablement parce que muto na yambi na yambara mingi et puis bon apprécier un peu mingi pété mais to retourner et puis moi ba question bon comprendre mingi wana to robeta masolo na musko to sangani biso bato to sa pour apprécier biso pe moi mingi. Donc voilà émission na peut boya ma ndengeni mais vous on kande bozwa tous les responsables penza et émotion à binoté. Encore une fois bienvenue à tout le monde et surtout meilleur vœu bonne année to comme na souka ya mois de janvier bato bazo réussir à revivre tisiko baka na mbongo na poche en tout cas nzamba za lokumu ko ça secret na bino bozo za mbongo wana wapi bosaka musala nini bo ba vendeur ya borgane to ndenge nini po mututu na janvier mbongo c'est sili. Bienvenue à tout le monde, bote bonateri mon le pharaon, na tonton Bev, na manager na sur le King Aka Mobutu, une équipe au Bimba Dab, Christian Lumia, Credo, également Bino Bato Botal Arabiso, sponsor na maman Maliane, Divini Kali, maman Pat MK, maman Charlie Bozio, Jonathan Kalonji, partenaire Nyon sur la demeure officielle, vu candidat patron à la Poutine, Topé CP Mbote. Alors on va commencer avec notre invité du jour. Bonjour Sarah Tola. Annonce bonjour la Batunion Stoubo Landabiso na demeure officielle et puis na Sarato la télévision. Maman présidente, maman Nathalie Nana Moussibou, ma maman chérie, je te salue et pourquoi pas la président bébé Balatoles Nyonso, ba meilleur fan du monde na pesibino mbote na ngabino mingi sol mbemba na pesio mbote na. En tout cas, merci beaucoup na EP de mère ngo ya binga, je pense que c'est la première fois dans le Canada. Yo yambanga donc c'est la première fois de naibike bolinga bisoté mais bon supporter boyo kamara trolo ba propos te retenir. Bon retour au pays mon grand frère propre Bokulaka, l'excellence Guy Luando et Fapé Kato. Clin d'œil spécial à toi grand frère. Saratola, bonne vie. Boni makambu boni ba faire boni ba business côté boulot na biso YouTube ya moi boye ya moi malongate bon ezesu ya moi malongate mais côté business ça va, Dieu fait grâce. Bientôt kalamingi tawa na okende Chine pour na okende répondre quand na ba devoir ya bande ko na biso o ba s'inscrire na académie Sarato la pour la formation à business dès na lobango à chaque fois on a tous intérêt et aussi la business par obligation parce que avec bambon on a besoin de salaire et on répondre à la critères tout est donc au kosunga maman to sombele qui se robe là au kofute la leki minervalte bon ya calculer donc nous sommes vraiment dans l'obligation et on ça la business et ana batum susu moi quoi répondre maman Sarah nana pour ça la business mais business est à dompter après nango le classe quand poto ça là je ne pense pas que des mères a diplômé nango a licencié nango également moi donc Zarara courage volonté autotia le loto ça musala auto se retrouver donc mutunyo store landanga aux an intérêt au ça la business maman papa salaire na yo et bon ça vient noter commission millionnaire té boya ko s'inscrire na académie Sarato là kuna tozo débat na ba groupage tozo débat na ba formation tozo débat na ba fournisseur donc au loté ka konyo kwa mana kisasa a aux autres ko zo bénéficier l'oroté ya ka to orienté na ba fournisseur na Chine na Thaïlande et puis na Vietnam Japon pe na zoya petit on a manika couture à ton ablamba te ka en ligne FC ngabi alors ça là alors nous quand on comprend des calculs en bon on ko ça on te ngayoyo na la qui c'est ndeni bazwara aux budget au investir na kata projet au tie yango aux ce qu'on va dire au calculer investissement na yo soma tissu combien au soma qui combien lo on est lo soma qui combien tant au calculer wana nyon sonné au permettre au fixer prix lamba voilà quand prix lamba faut récupérer au tie après lamba en fonction de bénéfice c'est-à-dire au compter montant au investi ça qui n'a transport et n'a prix à payer
habillement ya couturier na bénéfice likolo. Voilà. Donc là il faut récupérer bon investir na bénéfice. Si on réussir qu'on récupérer un bénéfice ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça dit biso surtout après on va apprendre en ndeni. Pas seulement parce que na salaire commercial pendant une année na troisième des humanités non, mais parce que na yekoli en pas en ligne. Donc boya oyekola business ba après na. Mais ça reste la question moi ils ont na mingi. Pour na bato ba na ba yekola business. Comment savoir que business ozo ça ne vous a rentable pour na yo? Déjà business to utiliser mingi ba produit gagnant. Produit gagnant net lelo bozo chance parce que za formation mobimba na kaba maele nga gratuitement te ponga na somba ngo pa ba camerounais na somba ngo pa ba ivoirien. Donc business to utiliser mingi ba produit gagnant. Net lelo eloko eza produit gagnant lelo partout en Afrique na monde et à souki. Perruque. Et à cils et à ba fausse ongles. Donc ils ont un produit gagnant au raté et lamba coûte ko raté mais wana a raté. Donc mutu tango lingo banda ko sa na no business po bando loba ke business ko simba to tete yo faut étudier dans terrain ke mikolo yo nini ezoteka ngala regretter na bato yo banda oteka mapa ti lelo yebi ateka ka mapa je regrette beaucoup nga ateka lelo remonter quantité mapa e bakisa maté. Et quand on parle de entrepreneur a muta vision entrepreneur ateka ka teke o lukanini sarato la ka mutateka bakabelo te nga okutanga na kabelo okutanga na bijoux okutanga na lipapa donc côté mbisi maye chola nga na za dans son mikolo na moni ke cop pena mikolo mutu ke simba suste na tikaka so na moni ke ba voiture emati cop ekomi kilo na tiki na salina o na moni ke mbongo eza rentable ndo mona mutu aza entrepreneur na ba vision belé asala cop monté aza boy donc ya liboso na avant se lancer na business il faut étudier terrain on luka ba produit gagnant so comprendre que ba produit gagnant na minute eza alors na budget on a nango fona simba o tango luka po simba wana il faut lukoye ba source nango place oyo somba ngo na prix ya malonga pour bénéficier so ezara ke ozo somba ngo pa ba détaillant na ba kishasa awa. En tout cas, c'est difficile. No monara, maman mo abenga loba maman sara na sala na business. Na somba na te karamena mona bénéfice te na ko ya kaka. Donc il faut étudier dans le terrain avant ya ko embrasser. C'est très important. Au monde on a défi ça babilo quoi, mais au monde à chaque fin du monde a client na pesi ngambon mbala moko puis le bisu na ke défi mais musu so loba parce on a défi ba futa nga ba nyokote. Au défi ça nanani. Au défi ça ngo sika nini. Est-ce que au défi ça ba salarié, to défi ça ka bato yo bazara na quartier. Ça to là. Ba faut ba futa formation na. Mais question na suka sur formation pour appeler ça bato lengi. Ba Hollanda ngo ponga aussi invité na formation mo to zara na wani. Mutu fa na budget combien pour banda business? Ça dépend un business ni ngo sala. Mais à ta $100 au ko banda business. À ta 100 francs au ko sa business. Pour na bateau bozo occasion ta l'émission. Soro atana mbongo te na ndeko mo benga loba mama Sarah na posana sa business mais na nelo te. Mais on a talent. Talent ils a fond. Fond ils a l'art. Fond ils a talent. Oh to sala lelo ngana yo. Et ba fond na biso. Parce que yango ifuta biso na fin du mois. Et à fond, talent ya mutu ils a fond. Kokanga suke ya fond ya vie na yo nzamba pesa onde to benga ngo talent. Ils a ba fond. Parce que soko exploiter kokanga suki félicitations na basi to mona na ba TikTok, netinga moi so kanganga kabelo na na zoeka na TikTok. Donc ils a fond mobimba nzamba pesa mutu na mutu fondé to zala boye. Soko za na fond palpable te sale la fond on nzamba pesa. Ozwa mbongo. Soko zo luka fond o bandoteka, okosa non musala o eko permettre o teka ko repasser. Ko sukola ba voiture. Ko pangusa ndako ba misaleze belé ya kosala ozosala ngo sans fond commission oyebi batuba oyebi na Congo comme ça nga ba seka ba commissionnaire muto aza démarcheur nde babenga bango wana ana mbongo ebele yebisanga asali cop mo ya hôtel le pont mo ya 200 000 a gagné combien 1 million a gagné combien
cause à la même commissionnaire il y a immobilier et puis ça rambongo commissionnaire à mituka et puis ça rambongo ngana na commissionnaire na ngamo permanent donc nde nazabo na ebi mituka to été comme na Congo donc outing de la mère oh bachebo oh donc au mona ke a fonctionner kana chombone ya pamba yo tala ngana ndako na téléphone o cha connexion no chaque jour tala ka makama mafinga na TikTok otala ka so ba swana maman oko se produire te oko créer propre entreprise na ote mutu msolo bane il faut créer propre entreprise na osala marque na ozo tu na mama Sara na bambongo wana te yaya ba ko za ka ko $50,000 pour ba business oko sala marque na ya basili ya extension et solo ya kitoko ya qualité oko bana on peut na $100 oko sa marque à lentille lentille ça combien lentille ça 0, quelque chose comme ça pas même $1 so somi ba lentille na yo belo so bata lentille ata ya $50 oye bisi fournisseur na yo na ngina personnaliser ngozi logo na oche yango no sali marque na o est-ce que c'est un faux à millions pour ça la marque donc nous sommes de mer et à la stratégie à business donc bateau vous intéressé boya formation en tout cas numéro ça va tous les ans ça peut vous bien à partir numéro na boya formation ngana yebi ba maman bateka mikate na kitambo magasin maman na teka banda tongo tipo quoi et non seulement ça maman nanga na kuta ya ala mamikate banda 2012 ngana niveau kitambo na 2012 maman na teka wana ta niveau ba ne bazu ba diplôme ba sisi ba université mère ana sala là est-ce que vous voyez que mikate a bénéfice à 100% 1000% coûte sikoyo yé 1000% coûte so ya sala tala ba marmite à 6 na ton à 6 donc ninga zana a plus riche que muto ça na bureau voilà pour avoir ça à $300 par jour ninga teka mikate ne banda tongo tipo quoi alors yo mona mutu te kamikate na nzela yo o mona mutu yeb so linga sala business tato zo rabaka e mutu yeb so linga sala business azana $500 na maboko ma yeb so abi ainga badaka business aba perrique pourtant ba business est belé maman pourtant ba business on ça les est belé biso za mais ngamo pe na ina koma ngamo na ina koma grossiste ya ba extension ya ba sil na ba fausse sangle donc eza ba biloko de na sala ba production nango kande na ke Chine boinga mono ya nanga nango ya na mbongo ebele basi ba ocha ba sil chaque jour les gens ne comprennent rien ba tu ba mona te pona mutu il faut ça la business soyo ça la angle permanent na Kinshasa il y a moins cher il y a $10 tala ni ka manzaka ba tu verni permanent donc ma business a au la maman eza et bon so muta sali 20 personnes na journée mina combien ezebe tala eza ebele ba business au sala ke au sali na mbongo muke ko en fait batu balingaka ba mona otekelo ka malonga na ebisa batu muto asala alimete c'est le commis 100 francs mais ara 10 francs tozongi sango époque ebimara muto asala alimete te kamara 10 francs à millionnaire Malimette n'a été camarade 10 francs le était comme 100 francs aux l'autre côté ma millionnaire muto asala yango. Donc, ce sont de petites choses où comme ça mutu millionnaire même mutu oye batalinga bandana on a bakabelo maman na pesa ka exemple amuke ozika ba lenti wana ils a 0, quelque chose so so bien au cas il y a $100 oui bien on a combien de pièces on a plus de 1000 pièces. Et puis avantage aux gens que tant où il y a c'est quoi ceux qui payent et peser même pas ceux qui payent commis yo mi commis ça n'aura grossiste TikTok et zawana bandana o balanti yango chaka kokeno musika te changa $10 yo sombineka ya qualité webi combien ba osopana oteka ko déficit webi combien ba yo somba ngopana o sko yo sombelo na 0, wana 1000 pièces oteka ngo moko $10 o ça bénéfice à combien webi gagner combien en tout cas makambo to suki wana parce que ba maman boira na poto boira libanda boira na internet au lieu bo laksa biso business bozo yekola en ligne bo laksa so ba formation bozo yekola en ligne bo laksa so que bino bo sa ba business bo so ba blo na Chine bo tina na Kimba te ke na bino bo la ndinde biso na ki chroniqueuse c'est qui ba abonner na biso ba koma ba la chaîne na biso ba tianga blé ba tio blé kombo yeba ningi pour que comme on yeba na ba lobo fungoli chaîne alors comme isusu boya ki bafana boko ba conquérant allez combien ya mata kita bolandi biso awa le roi bolandi biso na internet biso okena business parce que to taper so bolandi ba ya
kuna toi bolanda biso kuna etikali polele tozongi sou awa comme ça on nota non ndé nini au salama Sarah Tol en tout cas ça fait plaisir et on a que moi si azopesa basi mususu ba kansara biso car que tozaka na kati ya ba délire mambo réseaux sociaux mais to visa rappel loin o tozo ngo penza te enelo moko demain faut expliquer à batu journaliste atanga ba vie à batu boya kana ba commentaire te o bolobela kama kama batu en 15 jours partout dans le monde au monde journaliste a check caméra olobela cuisine na ezalate to lobela ka ba via batu au monde ya Emmanuel Macron akenda ki place boye Rihanna na mobile na eba swana ki o kuna net via batu toza wana basana ba paparazzi ba kota na vie privée ya batu bakanga photo mama ngana tala ki documentaire ngana tala ki documentaire moko nzoka mituka ya presse banda kula libanda Michael Jackson bamone ata apepata loboko na fenêtre bazawana atemi ka ata hotel maboye kangi photo c'est-à-dire papa Rihanna kotaki na mwana na ye wana soki wapi yango wana bike de bazwaki kala bazune longia mwana mibale combien de stars basamba na ba paparazzi na poto ti balemba batika ba vie privée akangi photo mais nazaki na besoin na aller na restaurant na ko na restaurant te balandela ba tout partout donc wana penza eza mambo uti ya te uti musika ça to beta lisolo ya actualité en attendant bande ba futa bon information so boye ko na poto te boye ko leba ba vivre na Kinshasa to beta lisolo ya maramozo le kana actualité biso bandi wa presse to kende poto to zongi ngayo peut-être na za comprise pour na lisolo na beta ki na bi na komi na poto na monde bandi nde ba vivre na pesi conseil na bi o nyo so vanda na poto so gagner 2000 €, so vanda na Kinshasa so gagner 2000 € avant de poto à réfléchir mieux vaut vanda o lukini ni utinda mwana ke yo mukolo na 50 ans ke oluka vi na poto nga kende nde Europe yo kenda poto les États-Unis d'Amérique au vivre la réalité à poto Amérique en fait na ko vanda te na ko vanda États-Unis te na ko katé déjà premièrement des mères et a passé au mona ke mutala la pongi mukie sœur nanga propre à salara de 15h à zonga kune 3h du matin donc tant à zongi wana pe il faut la mukasu na 6h akiotika ba na classe tant à ototika ba na classe il faut lamba mbala moko il faut lamba mbala moko lambela papa lambeli bana tant à siso lambela bana au mona so azali na ba course moko osala akolala te Nathalie Bwengabi mama na kokate tikambo omoni na kisasa soki na moni ki mikolo wana nazo kokate na lalaka oya bino eza il faut sala eza obligatoire futa ba facture to sali to vivre te biso ko expliquer ta bailleur ayokio talasko États-Unis soko na retard soko za na retard yo futa ka jour moko $150 ebakisami 2 jours $150 ebakisami 3 jours batika pendant 5 jours soka 5 jours $150 wani bakisami après 5 jours au futite permission ezate o biso zo ani préavis ezate mbala moko bambila baye biloko ezobima na mboka malili na hiver biso pe ezalaka ta ke mbila nenga yeba bwaki biloko bongo binga ta mama leki tata mwasi kuna pe bandaka bato bavandaka te wana mbongo et puis faut futa nanu mbongo wana soko futa ngo andeo ya futa ngo o luka susu kenda ta na hotel banda ko kangisa na hotel wana pe fo banda ko futa en dehors de ça ba baby si kazie na oya ndaku partout ki ozo ndaku ba boya ba oyeba ke ndaku moko futela problème biso ata ba bengani on préavis OK susu ka na quartier ozo vando ka ndaku ata na venue elandi donc ozo mona ke vie et à moi pas sikuna c'est vrai misa na bango mbongo eza mais ba futa peu dépense ba futa ba frais ba parking ba taxe ba futa mambo belé ba privilège en États-Unis mais il faut mesana netinga boye na kokate en tout cas na kokate des mères na monde eza boye
bato ebele baza basala ba business to futa ba taxe te ba taxe bato ebele ba futa te mais taxe ya na poto et puis c'est obligatoire fonction pe ya kozwa na yo nga pona futa nani pona futa impôt na futa yango ata so ekomi 4 mois so ekomi ata 6 mois ay na sanction nyonso na futi muto ayelanga na porte za te mais ya bango eza obligatoire il faut futa poto eza na avantage nango et apena ba désavantage nango bato baza kuna de bakoka nga na kamwa kaka nde na kenda poto na mona ke mutu mwa azaki na business awa aki na entreprise awa abomi yango akangisi mbongo pa ki ova na poto taza osala zo salaire a bien et atiki na ye ka pa ki ova na poto nde loko wana so na bina banda ko réfléchir comme ça nga na poto okozwa crédibilité so kotaka ka obimaka na yo okozwa respect okozwa respect kana ngokota kobimaka so osa business on a quelque chose kangisi mbongo no lelo okomo futela na poto oza na respect parce que futaka ndako futaka assurance futaka ba taxe futaka bilo ebele so nzamba sungi osombi pe ndako na ona poto oza na respect ba pesio résidence famille mobimezui résidence bana bazui résident opemi wana besoin obwaka ngunda te sanga mama na ajo mamu nene boye na kesko ko ba ngunda na États-Unis et bandi ozo mikolo o salate na okake mama en tout cas ça va la lobby au craquer réalité à poto peneza eza makasi ebele États-Unis na avantage ebele mais ba avantage wana pozo wango foza na mukanda sko procédure ozo mukanda wana ngunda wana nde na okukate ngunda na kukate tomie na sara musana ngam kona kangisi mbongo malunga na ngina somba ndaku place boy omoni kozumba mon valeur esiri en tout cas très bien au communiquer na sens oyo c'est très important to beta masolo yo po bandeko ba na Kinshasa bazo vivre bien au bakanisa que c'est meilleur en Europe faut ba que oui c'est vrai que pour tous ça na avantage mais ça peut dans la difficulté nango pour que lobi muta regretter d'avoir tout perdu ti luka kozongara et comme déjà trop tard ça va tout là avant tout beta lisolo mambo le kana kata milieu ya musique na biso oza maman oza pe na mwana ya mwasi sango ya pasteur na biso pasteur kaso ya boti mwana abali mwana ya 17 ans balobi 18 ans ya lobi bapesa ki mwana na lokola cadeau papa ya mwana lobi eza na ngona ndenge église na bango babalaka na bango basi ebele mais mwana wana ya mukie papa wana azali na 70 ans et mwana wana aza na âge ya kozala koko na ye pe mwana wana bazokoloba aza na 18 ans écart d'âge wana o famille ezoko assumer communauté créée au scandale tisikoyo pasteur Kasaza toujours pas derrière les barreaux pourtant auti obala mwana ya mukie aza loko a 17e femme na ye sango wana esalaki yo ndeni ça dérangeait na matoyi bando déranger mais il faut bato babosana te ke loi mboka na biso lobi nini na mambo etali mariage parce que mboka na mboka ya na mibeko nango ya na mboka mususu batolerara polygamie te ya na mboka mususu mobala kozala ti neti mpona nga koke na basi ti na niveau ba 12 femmes 13 femmes ya kosaka na basi oui ya kosaka 2 3 ça se comprend kokoma na bango 12 13 papa na olukani na âge à 70 ans asara ndeni na 12 femmes wana nyonso aolukani et puis na âge aza nango wana kokezwa mwana 18 ans c'est méchant akoli bongo tata et lokola oui moi on 18 ans na parents abana miki nazondima même pas 18 ans na yo mwende baloba aptake nzoto amikie bokono te efunda so muto aza mukolo omoneka nzoto mikie mais waza mpaka efundaka mais mwana wana aza même sa façon de parler aza mo donc nga mama le roi nga bwena ko baisa mwana nga na tata 70 ans na likamni na problème nini donc eza ba mibeko ba mboka netu yeki na ba mboka na biso yeki na loi wana papa na fallait bakanga yango moni akomi ko se faire ba buzz akomi osala ba émission atambo na basi nango nyonso ba oyamba bango na ba plateau mais le konga zoka pasi po ba journaliste ba otuna été loni ezo motivaka ya balaka basi a lukaka nini a soki na 30 enfants soki combien a lukaka nini papa na zo bala basi à tout moment et puis a mi benga musai na nzambe en fait je crois que loi na biso ezo tolérer nyonso parce que ce loi na biso za ko tolérer ngote
peut-être benga ba telemela ba kanga parce que jusque là ça la émission ça na libre ndengo mona na États-Unis moi na 8 ans de fois ko beta munduki et c'est autorisé moi na 8 ans kendara beti munduki et puis kuna ba pexate so yo po ngoki obeta no munduki au calibre 12 oh nini nyoso ko lugo beta we entraînement futi mbongo no ko to sali pa entraînement we ko linde ba beta munduki donc ngazo mona rara eza participer kozanga parce que papa na po yé na média mais appel na ba famille mususu babalisa ba na bangwa mikie na batata ba 70 ans pour na pasi papa na sa député sénateur aza na mbongo a osunga famille et ça la maka ya papa onde bimi na internet mais ça la maka famille pende pesi mwana bangwa mukie akei pour ressemble à ça le pango moi n'a pas sombé de famille le pango à chez maman n'a pas condition à son famille moi je trouve que tant aux envie il faut me looker la bongo moni des mères ngala lo bango na omone lo ko impressionner nga lobi na vite pour que natinda mwana nga bala mutu moko azana mbongo plus âgé que ye abala 15e femme pour l'ongolanga la pauvreté non parce que ba maman wana ba passer na bango ba gérer ngo bien te na ba papa wana pour so ile longa inde na za boé ti le lo na fuite la mwana nga minerval na za capable osombele li papa na capable osombele li pa na capable osele nyonso donc eza moi pas si mutu moko ya o convaincre nga kaka boé que papa moko 70 ans abimi na bala mwana nao non na sema na mema voiture te na vie osombela nga voiture non na voyage ta o memanga poto te nga mode ana longola ba na complexe wana donc zo mona keza ba bilo mususu biso ba parents pe il faut to ça l'effort ya luka vie to la tsaraba na biso ba charge te ba mame belo mona ba kababa na bango po yie moko na vie na e atambusa ngo mabazo occasion voyager te azwa occasion soma mutuka te asombanda kute vie malonga ta kata ko futela bana minerval kala bana bakenda sous classe te donc so amoni mwana akomo bimata na tata moko boya opesa bango mbongo atikabi mwana alors condition pe ya bazo vivre na makambo wana donc ya importer ça mutu nyonso foye ba olukambongo faut zana na quelque chose moni mutu azana quelque chose mbongo ka mbongo belé te mais faut zana quelque chose vivre ozo vivre que na kosomba lipa na tongo na ko epelo bi kozwa billet na voyager pe na kokipe donc koluka ka moi position de vie oko futela mwana minerval oko sala nyonso mais mboka na biso loi wana ezate o ezo permettre bakanga papa wana voilà pourquoi ça osala ba buzz d'internet à tout moment les photos les émissions donc ba commenter à bato évangile sika ya bala 13 femmes ya bala bana batadida mwana ngani ngana 18 ans wana utoza diplôme ba d'université tata mo modèle wana ya bala ça c'est la sorcellerie. Parce que na kati même ambition moi na pour na ambition na ya tanga ko maboya sala boda au kati oko comme ces femmes au foyer. C'est décevant. Sarah, la question, des questions, on a souka. Ok. Mais tout est dans l'isolo à Mamozo ou les Kanakats et l'industrie à Mouranabiso. Quand vous fallait à lobby, à ma presse, et puis finalement, bateau Bokende est comme officiel. Au talib liste, il y a un combo à bateau fait baki. Regret na yezeni. Bon, na qui n'a regretté parce que naïbi musique est un boulot na bateau bafingara. On est en musique. Quand tu insultes, musicien au sepelanao. Preuve à nous mona muta fingara utaki awa afingi. Soye babé bani au mona ka musicien mususpect azuye. So babé bani musicien. Nazo exemple à Karina uta pas Fabrice. Afinga Fabrice grave. À tout là qui t'est fait rasuer. Tant que l'on pas faire, à tout là qui t'est héritier rasuer. Est-ce que vous comprenez? Donc, mutu ana facilité au sala ba transaction a finga ilobi awa longwa epe awa fingi donc les monde de musique ngeno ko esike ko apprendre ngatenga na yebi ke musicien linga mutu a finga ka. So ko zo finga les batu surtout adversaire na so zo attaquer zo finga wana comme pe soda makasi. Ce que bon na mutu la fali oyo bayeba ki na kati marambo ana te. Tozako otanga on ba ferré na ba héritier na ba à côté déjà. Mais ce que lelo likamoro là ti fali. Fali pas côté. À côté déjà.
à côté parce que ngana ebaka fallait bloquer maniquer na ken na mama finga envers Kofi à l'époque je crois na été sur à débloquer pe bango mais au mona bango pe ba ki à tout moment ba olobela ka fallait mais fallait za olinga ko s'afficher na bango te mona loko ça la différence ko s'afficher na ko boya ko s'afficher fallait za olinga même pas ko s'afficher na bango mais ndeba lobaka peut-être récompense tope ko lunga ko sunga batu a chaki bato a ko na liste et ngai nazaki pena étonné te mais na kamwe kake ah bon na yepe soda makasi. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Merci. Le fait que ça s'affiche, bon, ça veut dire qu'assumer, bah bon. Assumer, tu bon ma finga, azo assumer déjà. Tu azo finga man, azo assumer. Donc tu peux exemple le roi si la roi bande ko loba na mission, kayebe bateau nyos basa. Te ayebi bango. Ba ayebi bango. Assuma bango assuma bango mona ke na tongo PD na ya Kevin na fingio na pourquoi au moni pe na vidéo quelque part donc assumer que moni bateau na tout vraiment ba bateau nanga quoi. Assumer. Donc il est pas assumé quand même il y a comme ma bateau ayebeke et ko yela endongo lobby. Oyebi biloko ezalaka ke lobo mona etenga na kama bato musuba loba o bomemi bato bazotika la mutakala na Kishasa muto na bando tika de mutakala ba live na bato ba mona kiti ba mona ki même biro fallait mona ki mais ba tango bandima ki kete to ke na ba suma ki déjà lelo ko assumer wana biso okei tozongi ko sone bandi eke zongi lelo totali résultat ya makambo ndenge komeli grâce temo akei lelo liste bimi na makambo ndenge komeli impact na on a kata carrière à Falezani. Bon, moi je trouve que impact c'est penza te mais ba koti na afale koti na histoire à Buzoba. Impact ezate na carrière a fallu pour toucher na carrière na été moi salité auto banda kolongo la fali que fallait aloka ba ministère mususu te bazala na batu ba fingela ke batu au moins étaché déjà malgré batu ba loba ke muta sala rakuna zate mais tant déjà muto a voyager na délégation na visa na passeport na ki na makamba fali donc a voyager pour na fali donc automatiquement batu ba considérer que Aza Moutafali, pour ceux qui Moutafali, mais comment faire pour rectifier ça? Fallait qu'on corrige en ondé. Te corriger en et à moi passe. Et à moi passe déjà parce que ceux qui corrigent en haut, bangaba corriger en la lettre ou ebimaki. Lettre ebimi na kombo motote, ba tchango en général. En général, wana neyo loba que osa se sentir na ote parce que toi tu n'insultes pas, tu n'es pas dedans. Mutumsu Paulo ba je ne suis pas dedans. Mususu petit le loba continue au finga ba lobi pe ba pe na katité. Lettre ngos communique na sens te. Neyo lobi yo na katité. Ba tumsu pe ba loba na katité. Siko lettre telengani. Lettre telengani. Mon ya Paulo ba na katité. Bev Paul ba ana katité. Manike pe aobeta toloki ana katité. Mutu nyoso be ana katité donc moni que lettre ezanga pas. Lettre telengani ya mutute.
Donc il fallait quand même avoir de précision à deux personnes au biso tout au ebi qui bateau bon finga bangoye. Mais comme on n'a pas précisé, peut-être bureau ça n'a aucun besoin batunion tout on a biso mise monde la musique et à moi genre balinga moi bateau basara makelele na mato moi bateau ba finga ka moi et musique et monde à poto quoi. Malgré muta osala propre mais sous kalango poto ya la kaka. Lelo otali bandeko ba oswana na réseaux sociaux. Otali acharnement aux autres les carte internet. Otali ba ofinga de part et d'autre. Ozo mo ba misusu et ça bato baza na carte délégation ba ofinga baza soutenir peut-être par bato musu ba sala ba vidéo banda kala ba warrior. Ozo mo na ke batake comme même en interne, c'est-à-dire bato entre bango. La plupart sont les sami côté entre votre délégation et votre libanda. Et ça maintenant entre bato ya délégation. Lecture ni no sali na carte ya guerre wane leki o memi biso na carte tito comme na niveau ba notes boy ba vie bololo ba fingama bato boy ba fingama mutu tout aza sali na carte marambo. Lecture ni o sali na carte ya mutu nyonso nga gagner place pembe na fali ya onga na lobaka fali porte yo fongoli ya ba chroniqueur et puis au moins net pour nanga soit même à l'époque ba répétition ba wata ba faire ne ezalaka ba bazaro sona ko yango côté li fali yango ka ne côté li fali ngana loba kaka soki amemaka na epeka daba pamba ngesa na ngopelote soit sopa memene ka ba mibali pe apamba kaka tom supe ngesa na ngwelote mais tangu bazozwa batu bayeba mutu na mutu retomber na eti bayeba kike oyo ausale loko boye oyo après to satala demain ayeba ngo na musique ba leader balinga mutu aza capable à tout oyebi poani héritier linga Karine mingi Karine était capable de sacrifier vie pour la carrière héritier. Ce sont des personnes que les artistes aiment à qui prêtent à tout. Si fois finga fali à réfléchir deux fois t'es pas ça héritier honneur. Sope na spiritualité fa simba. Michel nga moto aza capable na tout à ko sacrifier vie na enzo to na carrière na pour na mission. Nga na ko lobate ke na ko sala tout pour na fali non ça ti. Nga ko banda lo ba musique ozala pe pe ya ba musicien. Kaya mona oye biso ma musique ningeza. Mais comme musique pour musicien linga yo il faut au sacrifier même vie na pour na ye. C'est ça le musicien. Il faut mon moto aza facile à manipuler, moto aza prêt à tout pour nanga, au mon mission quand mana moto na pas ebike ah yenda aza boy akofinga na jibe, akofinga nga na wera, akofinga moto tout au bangati. Mais c'est quoi pour na nini? Yene ngaza wana peso simbisi pe plan au sala. So kotifier pe mondo pour na succès na biso au même charge. Et ce sont des personnes au bat balinga mingi. Yo yebisanga ke na époque ba Karine ba vrai journaliste bazo ça ba analyse normale bazaki te bazaki ba Vincent bazaki Mumbaya bazalaka déjà bazwa bangote Karine a qui bébé éternel et héritier pas à communiquer ni sur héritier à part ba scandale ataka fingela na wera des fois Karine a osati ko bamba wera vert na boîte. Est-ce que vous imaginez tala ba niveau batu ba bomba elo ron poani abamba we raver na boîte. Ah bon? Ba sécurité héritier ba protéger ba bimisa e. On comprend leader alinga bongo ayoka. Ayoka pena ba son petua na danger petua na soda. Asigné ventone a soda makasi. Ndo mona ke Adams Luzo la zalaka pe héritier baza même voyage te il pas zala communicateur. Dibaya azalaka. Dibaya bien kala mingi te, mazalaka à l'époque ba Karine. Oui, na banda otala bonyo sur internet. Ba dadi mola. Même tazo voyager ka Karine, soda makasi. Yango de musique te maman. Bon, il faut expliquer ce loi c'est la musique. Est-ce que le quoi? C'est quoi particularité wana mutaki na ngoya ki fali. Mais quand ba même personne au bazao sala bekiri a komisu na ngambwa ya fali. Azusko bo soto na bango ba mesana nango amemi on orchestre fali akomi ko accuser mutu nyoso infiltré yo infiltré maniqué infiltré grâce donc yekanda mutu malamu donc yekanda lingi fali wana babenga ngo diviser pour mieux régner donc il y a un esprit wana yo lobela fali
soutenir ba œuvre Fally sans que vous pensiez que tu es victime un jour. Sans que vous pensiez que un jour vous allez dans Fally boy. Mais entre-temps, pensez na yé côté ba uta na ba bekiri na bango. Et là, ali bosser ça na mutu na bango fona lobi la musicien. Ba tchanga na poste. Yé pas le poste wana Karina na ngo pas ferré. Yango moni a comme disqualifier ba tutu ba traître. Aïe, bango ba ta Kofi. Où sont les preuves? Na lundi live mon razo ba ke njora sora za ina Kofi ba misele ba preuve. Mais yé a ko accuser grâce à za ina Kofi wa ba preuve. Au mona ke batu ba oya na idée na bango bazaka nango déjà ke na koma ka pembe na Fally. Nde bazawana ape prête pe coucher na Fally. Elle est prête à tout. Après à tout donc monika style na bango ba uta na équipe nationale yango zo tambola. Elle est prête à tout. Après au fingi da Fally mutu, après au manquer mutu nyonso respect, après au tika mutakala pour na Fally, après au sala tout. Mais alonga ka confiance que yé pas comme pembe na Fally. Est-ce que le quoi est dangereux pour na Fally? Très dangereux. Héritage maman. Conséquence dans les amontons sous carrière héritier. Et au benda, yo quand il média tango bandeko basalara be mission ya ko interpeller conscience a Fally ya omema batum sous. Ba mona kat. Pourquoi ba telemela rango? Ba telemela rango po ba yeba ke omoni solo mabe e bana kaka. Ata bo pomper ba parfum. Omoni tapi o so ezui Mona toto che parfum awa ndenge nini moso mta uchi libanda koti alobanoka demer noka solo moko boye sope bolali sai bilo mo epoli kuna poubelle soka mta koti ata bochele parfum na suka nango ayoka solo la poubelle. Mais Saratola ya même na ba fando ba oloba ke bazo préférer ba wana nde soda makasi. Mais tant de bituma demer ba fan ba satisfait na ngo sko Fally force na netinde na sa ta ba fan total intérêt à te demer ngade ya biloko tout de na lobango moni ba fanatique ba na amte ba mema na sentiment fanatique alinga muto osone la leader na muto côté la leader na de biloko fanatique ba linga musique eza total intérêt artiste te batala te musique ya mafinga. Donc en quelque sorte ba spiritas baza responsable ya échec ya wata parce que ba tolérer qui bêtise on a ba tolérer autant ya finga wera na bien tout ça mais ba tolérer autant premier soin faire kanga keti le loko ko telle émission na ta sala ngona na asa ona kari Eliae ti le lo akoka longole lo ngote Eliae soto longwe wana héritier le lo atabongisi na wera Moni wera si fois venger héritier au venger musique ya rava etambola na vengeance auto belle les tourner sur tour de contrôle stade de martyr ayakate ayeba ke héritier au sampiaka et puis banda wana tile le mona bango suba sa fichara tom soupe via sa vengeance oyeba te muto anyokoli wera ko le héritier zate koko basaleli na bakri oh ba période ya nini oh babenga nini ba période élection ka ya wera webi makamba sala 20 na mama Sylvie tala Karine nga finga mampata pona wata tala modèle a finga batu ba Jean-Marie Lukules. Donc il faut ça tala au moins équipe nationale mobimba ba iloromoko moni pour Karine avoir la chance il y a aux apembe na Fally et il y a héritier il y a autre découvert ba comportement nae mais même comportement Karine azai na ngop héritier il y a un camarade na osa na orchestre Fally même comportement et c'est le moko mi balete ka yangwana biloko ngo za na conséquence nini na kati ya carrière na biso bapandisa ngo surtout bapandisa ngo ba se prétaka na ba pratique wana conséquence nango za nini à long terme na kiboma mati rendez-vous nango yango ba retomber ana mobala certain moi c'est ya télévision ya etula non na mona été pour moi sa télévision c'est une femme exposée femme publique oh mobali nyonso aomona aolula mais ce que soki moi ça komiti kotula ata na mobali bongote c'est très dangereux ezani ba conséquences ya ba réalité biloko to sala igata pa biso
So ina zongi bongo pona oloba nini. Tala janvier. C'est lui qui a biboira. Tala janvier. Modèle à finga à l'époque. Ngana na ba vidéo na bango tout. Mais lelo yo warrior abosani nyonso pe. Ah, oyebi nga sepela na fali ndenga cha distance nanga. Mutala bongo. Que ye penza bon. Pardon oui parce que toi ba na nzambe mais koza supembeni te na koza supembeni te. Oyebi nga mkona mona ya njora na sala ngoma particularité parce que njora sala droite chemin. Même qu'on a mon fallait quand photo en janvier. Na loba fallait changer. Na loba ngamo fallait changer. Ne tout pas changer fallait changer. Fallait ndimi ko s'afficher. Fallait changer. En fait to benga kaepe orgueilleux et tout makambe belé. Aza simple voilà. Et nga elo aliboso na baka ke fallait changer. Mais le moro ba mission changement les a bien. Te bien te pona parce que et quand ici pe kana kata poto tala na ucholo banelo mokwa moni musicien ebike fallait amemi ndeko poto apesi visa mais ndeko afingi fallait hérité akavalo zabanike na musique ezala kaya mais amoni pena ka ucho finga ndeko nae musicien mais il pas joué à cette c'est quand même boulot même cop donc musique est tambolara na ma fingi un monde moko très compliqué des mains au monde tinga na boya na ngap na obate so na ngina soutenir pe amutu na soutenir na ngakaka mais kozala au travailler na musicien est un monde moko trop sale ba préférer mingi bateau ba finga ka bateau ba chama kele belé muto aza prêt à tout pour na carrière na ye o to beta lisola maniké a sali pe ba sortie médiatique na ye a lobby o ya lobby yo tango yoki maniké ko luba et ça nous dit pour mon que muto investir mbongo muto investir budget moko pour permettre bandeko ya communauté na yeba ke uta la musique na libanda mboko monsieur mona salate ba propos tenu par maniké yo isala ki ondeni na condamné ka fali na bureau na ye OK maniké na ina problème te et oyebi de moto afinga yo zuyo che pembeni assumer ubo la nyoka oyebi ke nyoka ba benga les animaux sauvages ondimi ba risque ya kozwa nyoka obokolai un bon matin tolali muki nyoka sui mwana oyeba biso à l'époque papa biso aza bokola aigle wana tokanisa to komise loka ndeke loka chaku aigle akoli azaka soko zoka molunge so senge apeso mopepa opeso apupola mapapu na ye apeso ango mais jour aigle aka kododa lisu ya mwana ya frère nanga aigle wana tolukaka esika nini akende baboma ye basala ye nyonso azongi na po na ye ya nyama abosani ke tobanda opesa biloko olia topiaka ye bamiso ya bambisi po aigle lia miso mingi topiaka ye bamiso ya bambisi topiaka ye mbisi toopesa biloko nyonso mais jour wana mwana vanda osakana mwana ngulumaka vanda osakana nde ezala basakanaka pe mapapu et tout heureusement nde ezala moni nde toka na prudence wana so eloko ye ya okangi miso nde akanga ye misu adoda ye likolo awa donc ekota na misu te ntango tozala kozwa ye toyeba ye te ka sauvage kasi ntango bozozwa manike boyebi kafingaka deja te bongo bozelani yo bokoli nyoka olali na tongo la muki okuti ameli mwana no bébé okuti asui yo asali yo soki nini mais yo moko zaki conscient ya nyamo zo bokola très dangereux est-ce que zamba liboso manika de konele fali ngana salari mission kutu na côté la fali ngonga sara o manika de konela fali na plateau ya Mike Lokamba combien de fois
quand même manike wana zonga susu kotali sabatuke yande kwa fali mwasi ya babia bayebani fali ya memaye boye na boye quand même manike ayi ko changer discours quand même manike wana oso bachele longa ina manike ba oloba to préféré manike quand même manike wana ba warrior ba benga ke soda makasi quand même manike wana pe ba warrior ba sala choix mais biro fali so ba warrior ba sala choix biro fali tala danger te moni na vie ko sala alikambuté pour bato ba holoba o moni so ba mema imani ke na contexte o so ratikali mukile loba ba retomber nango yango ifubo asima lo baba na loba na batute manika sali mabete manika sali ka makambo asalaka na landa live ni alobi penake makambo nyosto na loba de ana loba na fali. Donc asalika makambu asalaka. Donc quand on liste zoya fali tozu manike fallait avait validé que oui manike po batu bako sa liste po batu ba bela soule kauka bo soule kauka ko lo baloka linga manike ache manike mais muto ana liloba suka c'est fali tango bo liste to tindele au président wana te bolongola nani te fallait avait tout validé par amour tant a validé qui baki conscient que ce genre de retombées soit commis ba pour assumer na bango donc manike aosa ne lo mabeta osala o sala déjà comportement na za nango ya nkanda osala Saratola fait un concert na le Bobi obeta ko hôtel Arena même sur obeta le 25 février parce que c'est impossible d'être ici l'équipe d'apporter la promotion au moins plus de 6 mois avant. Fabregas pour obeta Casino de Paris le 21 août 2024. Bibi musique ni ezala fallait Betistade mututo Betistade. Il y a des fortes chances que faire pas dans la délégation. Il y a des fortes chances que Fabregas paie à dans la délégation. Ba mema na bango batu. Ba bangisa te musique e bangisa mutu te. Demain. Bakamo ezana conséquence. Te conséquence na musique ya la raté. Au monde eza to so la pembe net njora mutu nanga. Njora héritier mema ki poto. Après quelques temps tant alongwe pe héritier. Alors ba poto wana nzakini. Alors a sous-estimer poto na Vous comprenez? Mais entre taka yemora yaki watale fali watale. Tant alongwe pas fali, alongwe pas héritier. Aye pas fali. Mimi poto ti. So elo ni bank sa mise. Mani ke kutu ba mimi fali abangite. A mimi nani o wana mususu wana fi wana danseuse abangite. C'est ça la musique. Donc Fabregas au même te musique yango wana musique ba profitera na ba moment ya batu. Ato impoli soza na kombo mama. Yo mona teke muta fingi mutu abimi prison akikuta na bakondi. Mona note? Si. Donc musique etambolara na mafinga. Musique ezaka accompagner na batamidel wana ba misie balinga bango mingi po ba komisara bango. Donc soit bêtise scandale moko ekomi nani journaliste héritier. Nani wana journaliste afali. Nani wana journal tala biloko kindingu asalif sous les kauka. Au finge boyi na kombo na e complet. Au finga fali azelongi mabe makolo soki ndenge nini boye na kombo na e complet. Et ye wana nde to mona ki akenda stade de voiture ma on a fait. Mon mona monte moi alobela affaire positivement faire aux autres. Il y a un trésor congolais la salle émission. Tala maela trésor. Il y a un oye bisaot. Trésor alongwe pourquoi? Parce que trésor a muta maele. Karo ba olinga ba kotisa ena place olinga ba chaye okokoko mawana te. Automatiquement ba olongola yo. Ya ona biso kindingu na mafinga nyosto finga ka. Arza peme na fere. To mona mutu ka mo na fere ti ba ke concert. Kindingu asala défilé na concert à faire et à stade de Martyrs batangi kombo na ba international na ba RTNC na biso batangi kombo na yazo défilé grâce à faire pas ça la faire promotion
Mais il y a des personnes qui ont fait les promotions sérieusement. Mais bah mérite tant sous espace parce que ma fille est au coma il faut comme na to ko fingi fali pe à niveau moko bah considérer c'est ça surtout bito luka exemple est belé conseil ni opé ça fallait face à tout ceci na équipe nae en tout cas il y a non kulutu et aza entouré na batamaele ongana ebi mais na lobaika lo mo si et seulement si mambo ezosalema eza avantage na ye ya pasi baarretango et so eza na avantage na ye te bakoarretango donc so moni Michel Kamo azopekisa te ekatiki ke c'est que quelque part alors retrouver intérêt na voilà musique ya monde ba intérêt nga kama bato balobaka neti manika za oloba ya koti baboloko pona fali c'est faux a soda makasi te okoti baboloko pona nga kota nakota kashono ya liboso ya fali kaka na nini awa na kalamu na parka kalamu ezaka na zolo bela mambérité na fali nga bakanganga na betela ngo tolo te poani pour mutabimisa ngez héritier siko poani na betela ngo tolo te ke ngala bakanganga pour héritier bakanganga pour conscience na ngai yebi ke na linga bakanganga pour héritier Pelo musuba ko tindo demer yo mona pena libulu amaiza awa keso leka odinda ngana eso demer leka oleka non leka te non ata musicien tinda kiyo yo so mona de ke makambo na oteni ba okanganga musaliam te to akizaba musicien te ngape bakanganga pon héritier et angeza ya kosamba te za ke héritier la pongite atinda batu mo yakola na kashote na bima 20h Poni na kolela ngote ke ngana kota pe kasho pona héritier te na kota kasho na ba sentiment na ngamoko parce que so ina gérant munoko na ngai na ebeke na mama bana na ngana se retrouver na kasho te pourquoi na condamner héritier ke ngana kota kasho pona héritier sko héritier sa nini yem tatinda nga ke sara loba mamba boina komba fali Tarato la lelo to mona bato balobela faire ba communicateur on est plus que to komo na suka bato balobela faire ba communicateur on est bazo prendre plaisir na mambo zo leka na ngambo afali ba osala ba émission ba osala ba analyse te bacha date mambo faire ezo évoluer te carrière faire tozo mituna qu'est-ce qui se passe exactement faire eza pour ma vision faire ana ba ambition te faire asala musique pas comme na mbongo faire à la musique comme un succès point barre et ba concept ba vient na biso ba Kofi ba JB Piana preuve non mona que so landi na carrière a wera ba trophée zate azan ba trophée te ba disque d'or ba single d'or ba nini ba concert a minene ba grand salle zate mais ba salle wana mona wana fala beti et alakati et alaka na pola et pourquoi ne alaka mais ba vie ba beta ngote pourquoi visuel qui succès belé l'art full batu ba vie ba succès musique na stade des martyrs oh musique muto na vision asuka na stade te obima fali abimisi musique na ghetto stade akina ngodi banda ndo moni défi komi tia date tande komeli bango ngambo pourquoi ba beti musique ya communauté congolaise siko nana oyo talokuna na mais la 2023 faire atia ba date belé mais Facebook albert kezaki ba faux date kasi ya lokuta osale kate pour mes anini même ba vie na biso ba wera ba JB ba Kofi ba kosa pe biso à l'époque tout était vérifiable et aujourd'hui tout est vérifiable sur les net donc so ebisi biso ko beta monde pasteur mais ko beta Zénith ko ta vérifié au monde, tout est vérifié. Zénith a publié déjà. Voilà. Tout est vérifiable, mais bah vieux bah cosa biso force qu'on fait rara na concept wana. Aye battre to checker. Tanga nyatika bo to kene bo le 25 en février mutu msunda obeta na mitulunga bi faire zo beta lever les rideaux. Faire à Kangami à retirer le kuta. Oh a obeta soki na États-Unis. Aye bete que Facebook est américain. YouTube bah on peut comprendre un peu balingala on peut ça va transmettre on a répondre mutumo wa lobara États-Unis eza Afrique développée OK poto pour na YouTube eza en Amérique
batondi na poto na France balia mbonga ba page au monde ba posta biso bango bazela yango ba salaire hein balia mbonga ba page mbongo na bango salaire donc osomona batu ba en Europe mais ba vivre ba dépendre en Amérique est-ce que vous fin Amérique en Europe moliara au dépôt lia futa ndaku non il faut Amérique foot tinde lo mbongo na compte to vivre na Kinshasa a to na combien de chaînes YouTube Amérique muté beaucoup la biso na fin du mois ba mbongo eleki na ba carte mais mutu mo avandi ne ka boye ya wana grand liboule beaucoup la ti Congo wana grand liboule beaucoup la Congo donc Facebook Instagram YouTube bango nde ba futa biso do to dépendre en Amérique. Donc ndeza na kuto ebit récemment yange lekite ba banque lelisi batna décembre Amérique wana poto moze l'Amérique futa yo apolo bio Europe eleki Amérique ya loko fanda en Europe c'est pas en Europe bato pe ba fanda en Amérique ba c'est pas en Amérique na bango donc il y a pas comparaison parce que surtout to luka ba industrie ya minene nyoso monde ça il arrive en Amérique ba grand star nyoso monde ba bima wapi na Amérique yo expliquer nganini donc so mona ka ke mama musique ndena ebisio faut tala ngo de loin ngata la musique musika na sa ra so na lingi na ye na lobi na ngai puis na keike kwa mbraso kangama na mission moko eza importante oza déçu parce que ninga yo mi pesa o mwende na ucho fingama ba finginga pe na uchi na ngo fingama awa na finga miga pour rien na milobela ne mission monga bineti boso na kipe na kacha mamba fali ngape na ngana longwa nangana sa mambuke na salaki mais heureusement ngana boya makama musique on a bima na sala ngo par ma volonté donc so na lingi na sali système o eza romona que bino so onde bazo akize bino nde ba akize bino ba très ko faire festival mbongo so za sagete okoka ntapeke bango mo biro nde ba otinda ye apesa ba message wana ko longwa pe mais ça a des avantages artistes comment bo benga na batunyo so pembe na fali. Et puis bateau ba communication sur l'artiste botika mutu mo accusé ba mutu mo yelo ba sali pas même 6 mois azo accusé ba tout ba très sans preuve pourquoi musique et kenda bongo il faut d'abord définir ba besoin na bino na ba chona no bozo sala sur bateau il faut pas communiquer so ite za ba scandale sinon ça devient scandaleux surtout pour na ba artiste bazan ba notoriété te menga na ngane sengwa falite pour na mwana wana na ngane sengwa te na lobaki yango kutu ça dépendait que de nga moko isusu tam suna banolobela su falite parce que ça zui bato mo sorti tout hein azuna bata mafinga azuna bata ba analyse donc fallait comme une complet donc ça sert à rien yo ba ça sous intelligence na kacha mamnae de peur que batunae wana o ba maele muke ba comprendre nga bien te na fingama combien de fois yo za incompris na réseaux sociaux lobi aba e komi b olobi b ba bi c donc toi on a intelligence comme fingama ba be donc toi on a sagesse monte ponga na beta bilo msu na triangle na nga soza maele to comprendre no ngote yo kanisa loka na oloba na contre fali to na oloba mabe pona fali o nga batu ba otala nga ya maele ba ebi maka message di na ngana komisa donc au mona que tellement toi non maele mon côté compréhension mon côté intelligence mon côté ce ko batande ngona ba ko mo lobela fali te bango fo ba loba biso to tikanana to lobela pe batu mususu te mabe lobela pe no batu mususu donc voilà est-ce que bateau yo baza moi réfléchir ba olemba ko soutenir fali des questions yangwana est-ce que makambo ko lembisa biso nzoto est-ce que makambo ko zongisa biso sima est-ce que objectif eza ba bazonga sima c'est ça donc bazo accuser biso ya ozala responsable ya le fait que batu so ba pemé na fali biso to ya osala tout que ba on débat kima te boza pe ba très bolembo ngavier est-ce que eza c'est-à-dire bazolu ko ba latisa biso o bon baza na intention au sala te des questions. Mutu mo boye. Patience aux aka kondima mafinga pona eloko peut-être. Mutu mo bo tamboli na ba orchestre outi Afrique d'ici d'ailleurs comme na bina fila longwa kotibo. Mais quand même bo pesier monopole ya traiter tout le monde des infiltrés. C'est pas normal, hein? Mais tous les autres tout na mapet ozo continuer en. Qui o moninga question na ngezaka ke? Qui est derrière dans ces eaux? Naza simanae. Eza bureau ya fali to eza muto azali banda nana simanae nana opese ba monopole oyebi koyana nti kolobake
na ebise bino bango nyonso ba infiltré bango nyonso na o wana lobaka ba français to marché ba monter elle part de toi donc demain infiltré moto banda musique kolobela musique alobela ka fali combien de fois demain ba wayo ba finga ino afinga falite mais mutu moko ayene ka boye po alobeli afingi ka mbatu na kombo afali pour na 6 mois moko ka boye bozuye bo pesier ba occasion ba chance ba opportunité bozui suna monopole boche na monoko ya ofinga bato balobela ka fali sagement bato ba soutenir ba œuvre fali ya on a lobby fali nde na moni akomi akoki pe akomi une équipe complète. Il faut aussi que tout le monde soit au monde baza faible parce que à l'époque nous avons on fallait qui non faible mais on a comprendre que fallait za ba demer ba tamaele ana ba mumbaya ana ba bev ape na batu ba finga ka so fingi na tongo alarme ya fongole a fongole le pena radio na pourquoi ça serait mieux parce que parler de Fali comme ça et jalousie ngwe ko bakisa maman makasi hein. Tant que la Fali pose à poste, mais il y a d'autres personnes qui ne calculent même pas être à côté de Fali. Comme moi, je ne calcule pas. Parce que pour vivre, on vivre pour la falité. On voyager pour la falité. On loukambongo pour la falité. Mais il y a des personnes qui vivent bimba pour voyager face à pembe musicien. Il faut finir la musicien, il faut lober la musicien, il faut ça, En fait, non, c'est pas la kate. Nazap na hypocrite soyi artiste Fali pour pas occasion au telle émission ngap na contre yo grand frère non c'est pas ngate parce que niveau oyo komeleli lelo oko lingo za la compagnie na bajara bato abouete en tout cas c'est quel genre de communication aux opesa question nga pena ya suka o ezali penza ya suka ça que dis-tu na bato bazo penser que démarche na yo ya la vraie aura vrai na batute aura vrai en amitié aura vrai dans ma relation humaine ndenge ozara na bato bobeba na ka bokabwana kaka CV na yo na parcours na yo eza oza modèle ya sincérité honnêteté surtout na bonne relation na batute en société. Déjà même sur TikTok so ça l'émission de l'barwa vérité so on na YouTube ozara vérité on a ba amitié sincérité siko nana wazaki camarade na ngai otobeba na nae camarade on komone nae ba tous banda so na bon bien intérêt tout so la bien deni toi ba camarade ko solo la ozaki camarade ngala na ba camarade na tile l'autre so la na bango ba camarade na bazali Amélia Mweba na pesi mbote la japonaise a camarade na to tanga na etilelo to swa na to bunda tilelo to na camarade na camarade na o ngana yana na internet to kabona na komone na so to bito tanga batu ba vrai ba na internet ti ba mona bango te o moni mutu soka lingi okate to ora na yo e déranger to ba propos na e déranger ye bo partager opinion mon côté a libre lo banyo suta lobby a lo bana faux pasteur ni miné a lo bana miné ni a lo bana ni yem tayo la biso camarade ne ba trompe zika tout et tout mais ba tout ba vrai te bangwana bon lu ka vrai panani ba meilleur ami to mon équipe mobimba ba vanda ba liaka ba lala ka balamuka grâce te mon azu sous grâce azola la mbetu moko na Karine bon fini ka drama moko lelo ba ndeni vrai bon lu ke la nga ya vrai comme camarade na nga ngunani tout fino tadi di bandi vango komone nani omona ke batu bakola tso bakaba omona tingata na otala internet na omona ba wayo ba osala l'émission zela na ke na musikate zela yango na linga na biso toujours kana ça sans ya ozala vrai na pesio ka exemple tala net lelo batu na internet makambazo accusé sur yo est-ce que c'est vrai non tant batu baloba muto aza vrai te vrai yango niki a camarade nanga te nga na yebi niki nga sita mona niki yo toliaka na yebi niki aza moto aya na histoire na fondé famille mobimba sur Fali baleka par nga na pesa ngo visibilité ezwa visibilité ezwa ampleur to na découvrir vérité na koloba te na tika bato bongo te na yo loba vérité ke likambo to lobaki oto salaki vérité na ngo eza bongo te tala vraie version nango yango yo na tika te
siko camarade nanga o nga na ya na internet o na ficha na pe ake meilleur ami nanga wapi preuve na camarade na internet ta na vrai te na nani pour na kana batu na noté na camarade te na ça des rares de personnes o avandi tamula in internet azana ba camarade te ndezala toke pa nani kolia to sala soke nkebeleke yo ebi que moi et toi soto kutani c'est pour travailler et puis on se sépare. Est-ce que c'est au bengana de demain rosa puis auto que au vent non tout ça musique d'ailleurs tout ça là non te demain rosa wa puis auto que non to beta tout non te donc celui demain photo mon na c'est que sur la cop morala soit OK majabu soit OK ma belle vie soit ezaka circonstances liées biso c'est seulement le travail ngapena na longwa na ndaku na ngateka vaguement demain non y pas non na salon yo poso salon non te vrai o batu bazoluka batu bazala vrai ngo na nani nazala vrai na nani et puis camarade na nani o nazara na ide na kabwana nae batu internet baba camarade na ngate batu internet baba collègue de service. S'il faut travailler on travaille, au revoir, on travaille, au revoir. Preuve on est songa na camarade in internet awa camarade wana batu banga baye ngana na camarade te en tout cas na se promena nga moko na sa mamutunga moko soit na mobile na nga soit nga moko donc camarade ate oh vrai na bolukango kanga pa nga vrai ezala te na pe na camarade na mpeti donc na ba meilleur ami na nga auto suka na bango na privé so na voyager bo na OK na ndako ne na lali pongi na lié oyoka te audio sarebi make audio sara lekaki awa pa ezati pour baba vrai nanga ba master nanga jamais pour mon nanga saram comme sous na vandi boy au moniteur batu baloba batu baba vrai te baba ndoki est-ce que bikenga nana batu ba escroka nga ba mbongo mais nana média nga batu ba escroka nga ba mbongo tadi ayebi ke tolela ba mbongo msusu mais en 15 jours na zo courage que so na démarrer pas cause de pression fouti na sala ngote pour la vie privée nanga na respecter musa nanga business nanga na respecter voilà si vous voyez ba lukela nga na ba internet na ben sensé botika batu ba pema pardon ba crise ba jalousie na binoko bo kangango bo boire ngo so wapi bo raisonner ndeni bo banoluka ba entrer en côte mbongo pour jalousie si là en tout cas quand nyo stu bo okela batu so bo monika mutu moi comme mata bo commissaire ennemi kitana orgueil lilo lendo mingi vantar eleki qui dit ça orgueil c'est-à-dire au moins place na ina kende orgueil eleki comme matérialiste relaxanga ba bien matériel yo ngala linga toute vanité yong to bongi ne la lingale ndio yaki ba photo no ya avant et après ouais kasi avant et après muto utana avant ba utilo nanyo comment soki nani transforme les aller ba transforme ya est-ce que ba ke mutu nyonso azana avant et après surtout si exemple président la de la République président Fachi au monde kana histoire azaki na avant les lois commis président Mboka na biso so si président na biso ex-président na biso papa Kabila so ba chelope avant na etom so so au talate so talina lelo na milliardaire vous comprenez donc mutunyo so ana parcours ana avant ana après so zuka fali o lelo fali o ya biso o to betela to te na lingete choko wana na kuyate suki wana za ko kangalu kietu loka kiki na oyate de mer mais lelo oyo rêve basinyoso c'est ça la vie. Vie mutu faut en a parcours en a avant ou t'es quelque part faut en a témoignage ou t'as quelque part au komisko wapi sko bino bo jije nga na passé na ngandeni boya to bunda na présente boya sikoti ya na ti montre na nga bien na ti ba bag na nga non c'est la pardon na ti linette na nga dédicace ngo na la ti moi polo na nga punda boy vraiment Linette na dédicace yango maman zoka dédicace ta dédicacer ba bien nanga te les biens matériels ba vanité
Ozo comprendre. Donc swana nanga na kisikoyo. Sarah wana ya kala eleka. Sarah il faut soigner la vanité. Na ba vanité. Na zanga yo. Donc ozo mwa batu baka motema mabe. Batu bazwa fada tout est vanité. Moni muto aloba tout est vanité aka riche. Azala nyonso aka pauvreté. Aka na tout temps amoni ke nana bandako, nana mituka, nana ba bijoux, nana nyonso, nana diamant. Atali bo habité, tout est vanité. Yo lo bananga vanité yo no zuite te zwa penza so zo komi lo kwanga. Sala émission benga demain lo ba demain na komi lo ka Sarah na ngina PC conseil à tout est vanité. Luka mbongo, botika distraction. Bobo Sanate que Moutaouta a quelque part chacun son histoire. Oui. C'était pour la toute première fois to solo linaye et si li pété to yamana li susu mais je to zanata. Pour tellement tous occupés, monsieur fait tout ça en Kala. La buse est qui. Bon, t'es na maman Maliane, Divini Kali, maman Charlie Bozio, maman Pat MK, maman Nelly Kitenda. Vous savez, bébé, vous en Arabie, so vu candidat patron de la Poutine de l'écriture. Poutine. Tout ça. Tiens un peu sa Poutine, mbote pardon. 1 million de 1000 sabords. Na bege mikolo. Il y a solo hein. 1000 millions de 1000 sabords. Voilà. Capitaine Adok. Babi patron, son patron non sa benga dia patron c'est kaza penza patron. To pesi mbote si kazali. Donc bino bato bolanda rapso pour rester branché connecté. Sujet au fait au développement, au fait au solo là, on zaki ba question ezaki poser. Ba balo baten comment mbatuté a buto se sentir. Internet imote kozika. Bon courage à vous. Bon, on a né pour Yamayango, mais elle soit la musique. Sarato a fait partie des bateaux. Tambo la peine la musique qui peine à venir à émettre. Merci à nous, Sobolandi Bisson. On vous souhaite bien des bonnes choses. À bientôt. Bye.